Bonsoir, bonsoir la Chine, bonsoir la Chine. Bonsoir la Chine de Karine Mokonzi, bonsoir. Bambote na bino bisika boza. Na kina nuko tambusa makolo. Na kina nuko kobimisa énergie na ba événement na saison l'état. La Chine conseille kaka tous à la prudente et prudent. Ils à la basse, ils à la mibale, ils à la maman, ils à la papa. Tous à la vraiment très prudente. Na manyon sotozo yo kawana. Na yon sotozo tala. Et na yon sotozo sala. Donc voilà, et là qu'on a coquille koloba yango wana. Du coup, toyebi ke réseaux sociaux eza koningana ba sens nyonso. Mais tozalaka mayele boyebi ke réseaux sociaux comme kobina saka danse. Hein? Réseaux sociaux comme bina saka danse. Mais là on a oloba kaka tozala sincère. Tozala vraiment vrai sincère na makambo tout. O tozo sala. O tozo loba pe. Donc mutu na mutu aza na conscience. Vraiment na conscience. Mutu na mutu aza na conscience. Na yako o yako loba na yako loba te. Donc du coup bao balingaka Karine na bao balingaka Karine te bamiyebeli bao pe basalaka bonjour bao pe basalaka rando ya lokuta baza na bango na kindoki te baa na bango na mitema mabe te bango mo bamiyebi deja bao pe basalaka rando ya motema mabe o baboma Karine bamiyebi ndenge eza boye na réseaux sociaux ba congolais bayebi ke kombo Karine ekotisaka mbongo ekotisaka vraiment mbongo bavandi na mitema na bango na ba esprit na bango bayebi ke kombo ya vrai soto tie banalise ndenge basala banalise na ba émission na bango parce que baza sincère te so baza sincère bakoloba ah oui mwana mwasi wana akotiselaka biso mbongo mwana mwasi wana kombo na ye kombo ya Karine Mokonzi ekotisaka mbongo na réseaux sociaux soki bato tu bandimi bamisu baokweya bamisu baoyoka soni et alors on a félicité kaka nous féliciter vraiment Magali Lomama Ndoya Koko. Pardon à eux, ça vraiment. Et Lélisaki Nga. Et puis, je pense pas que Zaka Ngai. Je crois que Batebele Balelaki. Batebele Balelaki na pardon à eux. Et pardon à nos osenga Magali Lomama osenga pinda pardon sincère. Azo salate pour. Aya ko sepelisa bato na réseaux sociaux parce que bazalaki ensemble. Non, pardon ezala rapona o sepelisa mutu te. Ya ye osenga pardon na ye parce que a se sentir que oya bandai ko sala ezo avancer ete ezo bebisa makamu na ye ezo bebisa ba relation na ye po bato miso nde bomona bango na réseaux sociaux. Neti ba Magali Loma bo moneka mutu pamba mais aza na famille ya bien aza pina auti nesika ya nzala te aza na famille ya bien ezala soki aza cousine Chantal Bola donc bo mona pe Chantal Bola te auti pe na pasi te auti aza pe na famille ya bien donc du coup ba miso ba yaka na internet boyebi ba famille na bango te ndenge nini bakola ndenge nini baza na ba famille na bango lemsu baza banani
bazana ba parenté na banani bazana ba cousine ya banani baza ba neve ya banani boyebi na bino tout. Mais comme na réseaux sociaux ba congolais, il faut que diminuer bato. Il faut que diminuer bato nde mutema na bango esepeli. Soki ba diminuer bato bango nde basepelaka bongo. Balingaka bongo. Omoni epa na biso mbila lekaka papamba pam. Epa na biso Nantes. Mbila lekaka pam. Donc ndenge bino bosalaka wana o ndenge bozosala wana mambinzo azolongola makolone ti na Belgique ayebi loi française ndenge bozolobi bozokanelaka bato tokoyela ye boyebi ke bozwaka pe bozwaka parce que boyebi ke boyokaka déjà Maman Charlotte alingaka makambo ya kosala bato mabe te. Mais c'est pas tout le monde. Et puis boyebi ke Karine alingaka pe kosala bato mabe te. Bandeko. Boa vraiment gentillité boza gentillité. Boa vraiment mitema mabe. Boyebi ke moninga wana asalaka bino mabe te. Mais bino bosala nyonso tout bosala ye mabe. Bozosala nyonso tout bosala ba groupe wana mususu il faut bozala gentil groupe wana mususu bino bosala ba émission normale groupe wana mususu bino bo accélérer bosala ka accélération neti bozo accélérer voiture mais toyebi bino yango na oloba na ba chinois na ba chinoise vraiment bozala mayele tozala mayele omoni na poto batie biloko wana ba champignon mpona bato baza na biloko te bazwi balokoti na bango donc bamama bapapa bandeko oyo bozosala bino bato bozosala lingomba ya koboma bato ya kodétruire moninga asali bino eloko te botambola na ye neti so nazwi so nazwi neti mama basuki mama basuki nga toujours nalobaka mama basuki eza parce que mutu azoloba ne sala boye sala mais na ye moko propre boye nandimi te kakokai kosala na ye moko propre boye nandimi te kakosala mutu mabe mais bamelelaka mutu mbondo te mais ya ye comme comme ofinga Maman Charlotte c'est quand même oyebi ke yo olobi en fait maloba na bino ka mutu ekanga bino na mingongo maloba na bino ekanga bino na mingongo makasi yo moko olobi ke ofinga ba mama te o respectaka ba mama lobi na tongo tomoni yo sikoyo okoma ofinga ba mama au fait les lokola boyebi bambwa ya entraînement bambwa misusu baswaka na bango batu te mais tango babenga bato baentraînaka bambwa babenga yango maître de chien professeur de chien donc boza na professeur moko ya mbwa azo entraîner bino bosala boye azo entraîner bino bosala boye yango wana bozosala propre volonté na bino te makambo bozosala ba propre volonté na bino te bozosala ba propre volonté na bino te yango wana c'est gentil yango wana bomoni bozotombe na baerreur erreur wana yango wana ozalaki na baprogramme na yo ozalaki na baambition na yo obebisi baambition na yo obebisi makambo na yo ozomona ka makambo
eza nango bien parce que ozotala sikoyo lisu mosusu to komotaka lisu wana bazokumisa ah oui mama mokonzi mama ya mbongo yo vraiment olobi oui nakomi vraiment nakomi esika nalingaki mais c'est dommage hein? C'est dommage surtout soki oza mwasi ya libala osala makambo moko vraiment eza nango na sensi te yo moto oza na eloko na yo franchement bon natiki bino nakoti na magasin voilà à plus.